ba Viviane baza ba flatter tanga tournaki na film ya sila akoma kolobela sila comment ça ba émission même nga ya senga ngala lukele musala pour comme kolobela sila ba émission zali na so côté na team au moins ba émission visa na sa ba intervention pour la sila le quoi ba bengi a tourner la famille Boma akoloba kama ma famille Boma muta bonga ça la position que c'est un versatile Viviane un versatile on se comprend azala tayo yo le kana émission afinga ngaité ngala pas ba Viviane que mais Viviane ebi pas la biso on comprend ba parents nga ba ebi Viviane mais ba parents Viviane ba ebi ngaté tout ça différent on se comprend très bien Viviane yende nga sabo ale loko finga ngaité on comprend David boya obi flatteur nyonso indépendant kana mutu azoyoka ye tellement que tonton va bande ko yoka ye yango flatter na malobati injustice est monana boya lay ni ngala za ramta sentiment et puis ngala même ma répéter même si la l'état le but que tu voter ngala voter été mais makieto moto makieto mte sala yo ngaso muninga s'épanouir na sepelaka na lipango le muninga po lobi na yebite soki ezape ya ngai panier sur kilaka lelo de sila atoma miboy nzamba pa olinga bimisa mutu musu pa bakoma de bakoma na niveau moko international oh mutu na mina ke États-Unis yo qualité sitara zanga base au moins même nga miss lolo so na kiti ta na Paris batu ba yo yambanga po balinga nga na musala salaka nazaka honnête nga naza hypocrite de quoi ba Viviane ngala otanga comment vivre pas en place ok na ngate kaso mulangeza kate yeso ko banga otanga comment na nga je m'en fous de toi yo za ta yo fula ngate na si la fula manga monza ma fula nga déliez-les et laissez-les aller si Lazare quoi yeso Viviane a si Lazare si ko nzamba ba notambola na Lazare azali disciple na ye autant moi là il dénier les laisser les aller balongolo na libulu na tombe place ozalaki ba bimisio ba tinyo siko okende bien réfléchi soki lelo mwana mwasi ozolo ba okangisa mbongo afunda batu 4 watangi wana yo kasi place la parquet za combien te azala ngote ya ma kitoko bongo asani ma kitoko bongo kitoko ne laksini abwaka mpelengi kitoko laksini et puis kono nga baza mobali na ya balai monga la kangiye mobali wa balai mobali ndeni mobali wa balai azandeni mobali kitoko na ndena yebeli na lolendo azana ngo na yebate ko bimisa mobali lokwa paperi vérité ngala zara véridique na ndenge ya zaleli na poids na ye na lobaka un jour wana na poids les fois ministre fois député la c'est maman puta ba bazin riche paperi kama be azala poids na été to volé ba faste bananga na yeba ina na mona bi simbala malonga te na yebi mobile ne wa no bele na ana na lemba ya ba chargeur ya msangani kendo kangisanga ya so kalisi ngala ovana na yo to samba oza to kuta na baso biso na osala ngote kangisanga na ke makala comme ça na kende kuna ke polela makala yo osaka na ka yo kasi so yo yeba na ministre tingala yeba ifa na ministre te ba prendre na mtu na bino boni boy comme mama boni boy mutabisi ko linga mbale mpela eza mpela yimoko biso no jiba tiers eza ino ko mbole to kala otija vous blaguez hein tala maman fais gaffe avec moi kieba na ngana yebisi yo ko saka na ngamo te yo ko saka na ngana za camarade lawo ngana to tanga place moko otanga kuna na bako mo place zwa kate na diplôme de tel coupe couture na la 4 personnes au kangisa wala mbongo afunda bat na 4 personnes wala mbongo conscience na ye place vraiment conscience na ye nde reprocher ezangate ya nga conscience na yo te luka conscience na yo moko reprocher yo et puis abi alinga chérie non ya linga mobali na mi chérie non na l'équipe paperique na kitoko boni boy ko boni boy bon pas soda oh mbala kay liboso
Lolo, organise pas. Ngala zembe manyo que c'est la somoté. Ngai, bisoko nzungu. Na pas soda sur la kati. On va mbala soda ya major. Mo bala bataza ka mbala nanyo ya camionnette moi mo so akufa ya Canal Plus wana. Mais on s'arrête là. Moi je naza camarade na bilote. Est-ce que nga promener la bino? Na tamo na bino nga. Nga tamo na bilote. Moi c'est libala bakanga la baba. On va na libala musobe nga ko moi c'est libala. Te abia za fia soif. Te abia la kuna papa Erika. Na lobi hein. Quand la fille a soif, quand la fille a soif, ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon problème. Pour les choses que olinga qui papa non non olinga qui était. Aba linga qui était. Bon le quoi olinga qui était. Abenga pas non non kasi. Gagner la pas non non plein d'émission. Aba gagner la même prix là. Te mame pela te gagner la pas non non. Yaza makaso gagner ma le coûté. Yaya ma passé si bien moi quand ça m'a beli kona yo. Akutona mo bali na ye. Miss Lolo. Ngala ninga mutatu bola ngati. Akoti comme ça peut aller. Boloko officiel, bienvenue sur notre chaîne, merci d'être là, merci de vous abonner et merci surtout de liker, de commenter. Dorcas Bolokoko, Abakouk, Goloazavi, je suis là pour vous et merci Nabatunyo sur Basabonaka, merci Nabatope Basabonati Mebatal Rabiso, merci Mingi, Naba partenaire Nabiso, merci Nalebonguta, Moufinuku Europe, merci à Sam Koukou le nécessaire, Moutema Yamekoukou, un grand merci encore une fois de plus, na Mamazozona 1 de Hervé Mikaïlo Mabattre l'ingénieur. Merci encore une fois de plus. Excusez, Maman Yvette Pemba, Maman Fimaïemba, Maman Ilimbizi, Hymne national, tout là, tu montre bien, Maniette est bien, grâce à yo. Merci à Batignos, au Balingaranga, et Balobilo Bezali Bongo le 20 décembre, et Trokendro voté, Fatih Béton, le numéro 20, et puis. Na Funa, Toza Bongo na Papa Nabiso Camille, Kalume Biking, le numéro 702, tout Funa, Tokendro voté, na Mouamba, Tozali Bongo, na Dorter Mo les Passions, le numéro 15, Tokendro voté massivement, et pourquoi pas encore na Mateki Toza Bongo na Espoir Toko, le numéro 6, allez voter parce que Lobine Stéphane, Lobine et Troka Tamarabopi Roselara, le 31 décembre, publication. Il y a des députés qui ont voté, des présidents qui ont élu, pour te dire que les moutons ont élu aux années Fatih Béton. Pour y avoir un allié, Mobutu a 32 ans, mais on voit des millions de pouvoir. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, likez. Merci à Roméo Mouchani derrière la caméra. Merci à Sila Bissalou, l'impératrice, à Ferregola, Pazouri, Yannick Aboronine, l'homme du moment, le roi du 24. Merci à toi. Et merci à tous les Abakouk du monde, à tous les Gaulois du monde, de liker et de commenter et de partager cette vidéo massivement. Voilà, je suis avec Miss Lolo. Il y a Bisso, il y a Lolo, Trosolana et Pembe, parce qu'elle va porter déjà plainte. Bah, va y est. N'a autant de foot, n'a pas déjà, ils ont plainte naïe par actrice comédienne Bijou la Reine pour y porter plainte. On va parler de l'interview de Sila Bissalou à Salaki et on va parler de notre film Sila Bissalou l'américaine au niveau de Kodo Kendenango. Et Roméo, si tu es d'accord avec mon fond de caméra, pour Miss Lolo et Abisso Moko. Miss Lolo, bonjour et bienvenue. Ouais, bonjour Boloko. Sarah Mouabi. Saka Mouabi, bonjour Bolokoko, bonjour à tous les abonnés de Bolokoko officiel. Merci voilà. Tout Bozako s'abonner na Bolokoko officiel. En tout cas, rien à dire, rien à signaler parce que si la Bissal est l'artiste international, il reste Bissonio Sotoaman Zanzabata théâtre. Artiste international, si la Bissal. Quoi à niveau world, dans le théâtre Kana Kata, l'Égypte, en Côte Sango la Kana. Mbote la Batuto Bolingarabiso. En tout cas, tous déjà dans la période d'ango, le 19, le 20 décembre, toi qui nous voté le 20, le 20 décembre, pour voter Fatih Béton. Voilà. En tout cas, la Funa, tu voté Gentini Ngobila. Babi, ça te permettre les sous à Zongi. Gentini Ngobila. Bon, on va député. Tu voté Gentini Ngobila. Papa Kani, mais Bikengi. Gentini Ngobila. Papa Kani m'a gagné. En tout cas, le 20 décembre, tu voté. Papa la biso Fatih Béton, tu voté la Funa, tu voté moi ça veut dire na Moamba, tu voté numéro 260 maître Raoul Ngeba Skipoi. Ta na Moamba, tu voté sous numéro 15 docteur Mole Patient.
En tout cas, na Tchangou, tu voté le numéro 22. Pasteur José Kanyeba Boukassa. Quand na Tchangou, tu voté 1248. Ariane Pakandoukou. Quand na Tchangou, tu voté 588. Madame Julie Wendel Messona municipal. Quand na Tchangou, tu voté l'Issous na Massina. La provinciale, tu voté le numéro 67. Maman Mimi Mianda. Moi, c'est qui Toko. Numéro 67. Tu as 467, hein? Kasokolo, tu as bien qui banal Tchangou. 467, on est 467 dedans. Papa. Papa, ouais. Papa, je suis fait déjà, je suis postulé en 2006. Non, le Tchangou, Toko Samate, pardon, s'il vous plaît. Donc, si c'est là, et comme il tourne en aïe, il y a lobby déjà. Bana Tchangou. Na Tchangou, tu as honorable, na on Sabino Bakombo. National, tu as numéro 22. Donc, sauf au voté Fatih Béton, numéro 20. Au y a la député national, au monde numéro 22. Au voté pasteur José Kanyeba. Na au Kabola pour na 2 personnes. Au y a l'Issouka na Tchangou. Au voté numéro 1248. Somo nyango moulayi au tiraka 1248. Ariane Pakandoukou. On a camarade nanga bomwana. Au y a la député provinciale. Au voté numéro 67. Maman Mimi Mianda. Moi c'est qui Toko. Mimi Mianda, moi c'est Kitoko. Moi c'est le numéro 67 na provincial, au yena ba communaux, au voté numéro 588. Voilà petite sœur propre ya maman qui Miss Lolo Saka Mwabi. Au voté madame Julie Wena Limesu. En tout cas, na pesi bino ba numéro la bino pona bana moamba bo ala numéro la bino, bana funa bo apena numéro la bino. En tout cas, le kunga bo voté honorable na ngai Jean-Paul Ferrouz qui banga la papa soin. La présidence c'est Eban déjà. Mbote la maman garde ma maman chérie na lingaro makasi. Merci beaucoup maman. En tout cas bonne année dans l'élection kitoko. Maman le ga pesa ngai o apesa ki ngawana. Maman zozo de nous-mêmes, maman zozo na biso moko na pesa mbote belé. Maman Elimbizi hymne national, maman Fimayemba, maman Yvette Pemba, maman Kati Kanika. Na pesi mbote belé président Yocho le président de tous les abakou na pesi mbote. Mbote belé na Yolon Loboko moi si Zambé. Ah babi YLBK maison de couture Paris. Bibiche Loboko maman sociale, maman présidente de l'association Arc-en-Ciel la pesi mbote. Mbote na Ziko Palais Sapo de Palais. Tonton Ale Akwete Amundala na Suède na pesi mbote. Maman Elisabeth Monjembengai na Suède toujours mbote na yo. Ma Verombi ya motema kulutu Porto na Paris na pesi mbote. Na pesi mbote na babakou nyonso ya monde entier. L'Afrique du Sud na mona papa Charles, na moni président Blaise Ngoy, na moni Barbine Ndoukou. Merci beaucoup. William Queen. Na pesi non civilisé la quoi. Donc profiter de l'élection de Jésus. Bon ma campagne de Jésus. On est gentini. Ya canal de la carte. Gentini. Ngobila, Ngobila. Ngobila. Parce qu'au cas de l'année, il y a un bibou. Voilà ce qui est pas mère. Aïe. Pour le bilayo. Dis-moi comment le nitre, maman. Qui m'a collé la télé sur carton soso. Na sac à l'osso. Oh maman. Ponité, na on ça l'osso. Soso dans la caboli. Yo on voit l'osso. Non dans l'osso. Ah oui, on voit tes poignets. Non, il y a besoin de baby colo dans l'osso. Baby colo. Mais dans cabola dédé. Là j'ai la prophète j'ai venu appeler comme baby colo. Vous tout toi ça exact sac à 25 kg. Na liaka ngamote. Yo liaka na batu. Na liaka na batu. So ju da baby colo za 6 copo. Oh batu musu maman qui est maman maman qui est batu musu ba ozo mbora yemi. Biso mazo ça zoti da déjà mbora ya bonane. Na mosta yo sha. Donc mazo za président yo sha. Moi charge mazo za président yo. Na décembre. Oh c'est Noël on a dans Noël on a dans suite Noël. Maman bikeno liana bana. En tout cas. Magarda nganga makasi. Mais tout le monde a papa bengi qui ba natif ya Tchangou. Ba natif ya natif. Ala exception mutoni bakunda wai. Asa natif te ya utaki abengi saki ba natif ya Tchangou. Mais yemoko yo za natif ya Tchangou to na ko kende ko sala nini na za dana ba député na. Wala toto vem ta okende tata vaza aza natif ya Tchangou. Na yeba tenga na toto vaza mona lemba. Biso ba natif biso ye ne grandi na basina.
et peut-être yo aussi elle pour na lobi boye ngala za kamta sentiment te to kuta na déjà na numéro yo tangana na ebisa déjà que nazala ba député na nga na osala sentiment poni pasteur na ngai o abonde la rapona nga o anyoko ma pona nga po lelo nzamba tombola nga na komi boye na tele ko voter numéro 22 te na le pesa mtu souvoir o ayebi kutu passe na nga te pasteur José apesa nga ba mbongo na ye na lia wana nazo souffrir arobenga nga mama Micheline Diaka ateli nga sebola ateli nga fufu apesi nga makaya bito ya $20 kelo ya la bana église na biso balukela nga mbongo bapesa nga na bandoteka na bosa na bolamu ya pasteur José pona mutu moboye azaka na masina te aya azui bavwana biso akei turo nazo sabana changu conscience voter muto yebi ndaku na ye bien on le lota na buto kebekele kokoko Emmanuel Luboya yewana bana ya masina petro Congo ebe mutakufi babetele ka porte wa bisi mo apesi Bango na sala ngala sala député là mais quand muta sala bolamu neti Nico Saka na ebisi yoke Kabamba numéro 380 azo sala ba grande chose Nico pesa même batumbongo ya nini ya nini banque ya babenga banque Lambert banque Lambert coopérative ba banque pesa batubongo ozo saka ba pourcentage net de tozaka na ba finka wana ozo comprendre siko batabongo ba sa malamu ngala ke ko voter muto na yebité oh maman tout le monde a la TV tout sur la TV en tout cas d'abord tonton Hervé merci na courage j'avais aimé tonton Hervé banga qui était ko affronter na ba question à tout les pendant ba question moi ba banda rozela à tout les pendant pourquoi l'injustice au salaire entre filles là na bande konaye et puis papa le basa na injustice té on dirait papa na retard na biboya obi flatteur nyonso indépendant na muto azoyoka ye tellement que tonton Hervé bande koyoka ye yango flatter na malobati injustice est monana boya alay ni ngala za kamta sentiment te et puis ngala même ma répéter même si la l'état le but que to voter ngala voter été non ta sentiment te OK nana pasteur nanga on a voté et yela ngala bouteille ngala moi pasteur nanga comme maman nanga akoma papa nanga je m'en fous de tout ce qu'il dit. Ce n'est pas mon problème. Seulement passe problème. Moi j'ai perdu mon petit frère. Nazal nani chanteuse na ANTPC musique. Maman bazape na ANTPC. C'est seulement papa Masumu qui a envoyé la contribution. A-t-il la contribution na compte nanga? Est-ce que bango bazaka ta représenter na ba condoléances? Tant on sera comme le ba voix oyo lo bakio 500 banati ngala oyate pe na voter oté. Na clair et net. Non, ça, c'est pas pas hypocrite. Mais Bobby, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et papa Lobby qui a mis qui ici devant Banana. Donc, si tu as l'émission là, tu es trop solo. Tu as ma cambre belé au solo là. J'ai d'autres chats fouettés. Je sais. Mon problème est que naza na pasteur José na camarade nanga entre pasteur José na camarade nanga tala kutu na zabo camarade nanga na lukele bat ba voter mais ngai pasteur oyo asala ponga na koma lelo miss lelo boy ya yo ebinganya la soufate tika mama na ngala ndo sa émission na salle émission na zeli ba futi mo na timbo ba bloko tolia na souffra ya na ko voter mutu a moneli nga passe même baloba ngo mosala nzamba zaka na double honneur même papa na nga za maman na nga za pasteur na nga za qui ces amours na père pasteur OK qui tu vois Jacques Moko non son pasteur José non tricher le choix est clair les leçons na un problème muto zotanga comment la oyata ko assister ngaité aroyate to kufela Joël Bizao awa président Joël Bizao to kufela to déclara biso bana ya tiamu to déclara no mona soni wana ba ko sala réunion ya likolo pona nini so muta kufi na tiamu ba considérer ka ye été ba bana bureau président Mundweri fo mona kombo zo peser mais to kufela ba artiste awati yibe so kufi ba considérer na lobi bo ngala na kombo ngala kombo de mona bango bon invité nana kombo ndenge mona bango mitolo kutako na lobi ndenge bango bakota na ba bureau ndenge pe la kota ba bureau
président Mundweri bakundaka ya fait honneur pour batake et sopa bango l'artiste nyonso to l'artiste oba uto kufa ya chango a au mona place réunion salama jamais après on bisangana na voter mutabongo pendant la kati ya commission ana baza na comité wana injustice ba l'action sur la bana chango le lo yo ko ba vona chango mama o ko voter kizengi pardon, merci beaucoup, Miss Lo. Tozwaka ba problème belé na tango awa. Ba yakate. Aba grande surprise na komona na ba fête na ba matanga. Pour luka ba fois. Cécile, calme-toi. Calme-toi mto bande. Oh, yaya. Yaya ngale na za 18 000 plaintes. Ngala za 18 000 plaintes. Il m'aurait baki sa misufu. Na za na comme 18 000 19 000. Naza na ngwe ebele. Quand on a une question sur le matin, on a foutu un lot, on va porter une plainte. J'ai des prêches à fouetter. Alors, allons-y, c'est voilà. Si la mission ministère international, invité na chaîne internationale. Vous et nous. L'émission est vous et nous. Chaîne togolais. Il y a au moins 1 000 euros de l'Ukade Yango. Vous comprenez? Nous sommes à théâtre, tika na théâtre. Babi kwanga to tika bateke. Ko ba onde bakolo kwanga. Makinu mabila loketo to tika baluba. Ko ba onde bakolo mutwashi. Yo siko ningo changer nature na yo. Olamba kwanga to ningo bandolamba kwanga. Mais obebisa ngo bandolamba ona kati mobesu. To sala musala na biso. Si la yo azo sala musala e mona na miso batu, akomi ko inviter azo sala interview na ba chaîne minene. Alingi a propulser théâtre congolais qui est lisusu a fongolé lango ba honte. Félicitations à Sila Bisalou. Muto azala likanisa malamu. So le loba bi muto pour la présidente akoma na nini on a tête ya intervention dans Chasila. Donc voter dans Sila. Azala ba initiative ya bien. OK. Vous comprenez? Président Fachaye. Et là, il y a un président qui va se faire un carreau. D'accord. C'est le vert. Il y a un président le on a discours avec misala et kozala et belé. Mikolo ba okende retraite ba kozwa ba jeune basala. Yo kasi musala internet to sala za musala ya openda o biso bena to tangama na vie na son sala. So le biso se to kota na internet on na ba to ba silisa classe na université. Ba comme ba papa koni papa na ba maman ba koni mama. Et après, parce que Moussa les a quittés. Moussa soit bien quand on rentre à YouTube, là j'entends bon à YouTube. Mais les leçons Moussa les salami. Pour ma vie Moussa les kozala. Yo kasi tout le monde a remis à yo filmer biso. A quel Moussa les te on va le foutre $2,000. Pour président linga comme ça mboko yo le quoi poto. Si la paix est le raison linga voilà. Théâtre fungwama. Quand on est confié par les Nigériens, mais si on a au vendu l'histoire de Nigeria, toujours. Au moins la presse a linga bala moi so baboy, a linga moi la musala. Au moins la maman mokilo a linga moi la musala, moi la halate, papa linga kae. Au moins l'histoire na mangeza a changé couleur. Au moins la mobali oh nenga saboy, a quel madame moi sa ya muninga nae, suka la moi senga moi ce n'est pas de bazonga. Histoire ba Nigeria, na na mona te ba fongwama. Oh biso ne ba kolona ngo toza mayele. Voilà. Surtout soutenir Moutoumoko. Ponza Balobi, tous la unité. Mais les lois vont combattre si la poignée. Pour moi, que si la lélo, a juste ça ma malonga. Ok. Il y a la ville en dos, ça, so qu'on pas de combattre. Makasi. Voilà, Ebi. Eh, il y a un combat, il y a un moment, si la combat, nous soutenir, il y a Azate. Ok. Et le combat, ça va y avoir qui est à Kabolate. Premier voyage à Sila, tant aussi la États-Unis, dans la poste. Tant aussi la notion de comme on a belle la Nabi Ozana monopole il y a quand même la chaîne il y a awa olo ba maramba si la peuple ba royoka yo asalango jamais a robenga biso ba artiste comédien ba natif a tiango to ke voter nga voilà nga à perdre de la voix nga la famille nga a to za soki 25 à perdre la 25 voix pour la muté à mabe ça va te ça muté malam on ba que ce que ça concurrence moko pour na batumi balé ba évoluer wana za mabete non papa nini yango na kati ya ndako olinga bana mbale bayoka na te ok ola na pe pongi ola muka on va itsa bana to gangela bango c'est quoi papa mon lembele abi alinga bango nyos donc ezanga
Alors, il y a un moment, c'est un peu d'alobi. Vous êtes télingate? Mais ils sont déjà bichot aux 25 voix. Plus ma locataire n'a bichot n'yo n'a diabolisa. La quartier. Miss Lolo. Si la visa au niveau Nicolo. World. Et puis il faut yoka français si la. Yango ni les kanisi dans la réserve mokoya. Tout à fait. Il faut yoka français. Non, si la bisalou. Pesa merci na pa bisalou wa bibisa mbongo nae atangisa yo. Kolukalo papa mokilité. Papa kuti na sela moyo et l'autre côté. Vrai papa non de bisalou. Papa bisalou tanyoko matangisa yo. Atino ina. Et papa okutite. Pilama. Yes. Ouais, la question, si mon lobby pilama. Saka moi bi. Si quand il a se pour la pole ngai, saka moi pour la biso saka moi beza ditoko. Bandundu raté. Mais par rapport est-ce que par rapport à l'interview, augmenter encore tout romantisme, encore théâtre congolais émission? Oui, pourquoi pas? Déjà, tout le monde ici à Togo, on a une interview à Togo, le peut au monde une interview. Est-ce qu'on y a une chaîne wana? Pour moi, la émission là, c'est la souka. Chaîne wana qui est la États-Unis, la carte à Maison Blanche, mais une image à Maison Blanche. Dans le Congo, limbisa na otoka. Après, on s'en a moto. Pour Nazara makambo ibele roloba. Tolobi ko tunanote. Nanote ya. Chaîne wana. Oh wana bomoni wana. Avant après si là, Alexis interview ba malien. Avant si là, Alexis interview ba Nigeria, balandi ti na Maison Blanche. Ba ke ko laksa. Bateau bazui bango pour découvrir la Maison Blanche la fin de l'année. Bon voilà chaîne au Sahara. La chaîne il y a RDC qui n'est pas image qu'on a la Maison Blanche. Ah ya. Si la zone à niveau l'écolo. Oh, si la zone à niveau il y a bateau musus dans un monde là-bas ça interview buzo baté. Yo sommes la star à Kangisi mutu. Jamais. Star à Kangisa mutu, star à Kangisa mutu c'est la zone tababoké. Yo bano yeba jibe ça Kangisa comme personne. Jamais. Attends la bateau na mis. Attends oui raconte. Star aloba. Moi dès que moi mutu da finga mam pata oui rapport Kangisi pour bateau baloba mais oui rasa la rangote. Nous faire rasa la rangote. Ba vrai star. Ba star bangwana. Eh. Président Fatou Beto chaque jour au finga kai. On se mona tabi ke boka pombo ko ezayet. D'accord. Magistrat si pour ezayet. Ba ko lu comme no mona o dokas. Mais c'est toujours ça la honte ça parce que aza déjà na niveau likolo et ça logique ba to so ba olingete. Voilà, très bien. Même nganya na ça bo ba to so tout ba linga ngate. Oh Lolo. Tu l'as dit Viviane. Oh ouais. Lazare. Azala kaka. Loka na. On dirait là que ma bien belle mission ouais. Ayelenga. Ayelenga azali na problème nga. On dirait. Kasina la star ko le kaiti. Ya ça toujours le film aurait le mort bobi aussi la bing ça on a pas fait. On le met la film là si la bat me fi la bing ça. Est-ce que si la za censé? Si la za censé au benga nga pour que tourner pas net. Pour Viviane pas le dorbi écoute. A le la racine. Viviane ça la yo kana biso le moko. Ba Viviane baza ba flatter. Quand on tourna qui na film ya sila akoma kolobela sila comment ça ba émission même nga ya senga na lukele musala pas comme kolobela sila ba émission ezali na so côté na team au moins ba émission visa na faire intervention pour la sila le quoi ba bengi a tourner la famille Boma akoloba kama ba famille Boma muta bonga ça la position c'est un versatile Viviane est versatile. On se comprend. Azana temps yo les émission a finga ngaité. Ngala pas Viviane que mais Viviane elle pas la mission. OK. On comprend. Ma parents nga ba Viviane mais ma parents Viviane ba yebi ngaté. Tout ça différent, on se comprend. Très bien. Viviane yende nga sabo ane loko finga ngaité. On comprend. Tant aleki na TV que batu busu ba benga mo passer la télé. Est-ce que si la va censé ya benga nga? Si elle n'est pas censée de m'appeler, elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée. Il y a ça la casting de film. Est-ce que nous avons sur la télé que nous tourner le film? Vraiment. Viviane a une chaîne YouTube, ça combien d'abonnés? Viviane, à moi au côté combien? YouTube est foutu combien? Aujourd'hui, nous avons côté ça la chaîne.
ofandi bo bayambi émission oyo moko sa okokoloba te po ni mayele mukie on comprend chose qui muta mayele tango le kala koloba ke si la osala shit libre en âme conscience so vandi bo oyo lingata osala commerce là muta biso to kweya. OK. Avant de parler, il faut tourner la langue 7 fois. Vous comprenez? Il faut raisonner 2 fois avant de loba likam. On va ni raisonner likam on la loba. Batuma ya marondeni. Yozo loba président Yoshua bengala bato so balobela sila. Y compris na ngana kati. Ale ngana tika opo yoza nzambe. Ya ya kelo kangisanga. Bino ngana sakana batu Comment vous pouvez le sakana batu boy? Moi je connais Viviane très bien. Je n'ai pas fonctionné. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas une manipulatrice. Famille Bota. Et c'est pour la Bible, le bas vaut la fin des choses que son commencement. Fin de la famille Bota. C'est pas dans ma case. Nanya Kangé. Penenya Pétissier. Yé a zone nous capes pour Bengaye à tourner. Bengaye 2024 n'a tourné, c'est des bateaux. OK. Est-ce que vous avez un niveau moko? Vous la star collègue Vivienne? Pour l'accès à la star, à mon année, batu tout babima. À cause que babenga na famille na babaku, babaku qui ni babenga. Oh ya benga cause ka babaku qui t'es infiltré. A babaku qui venait solo. Na makamo le bapona sila. A obenga ote. Yo za jete makieto. Moto makieto mte sala yo. Nga so muninga s'épanouir na sepelaka na lipango ya muninga. Pour lobi na ebité ce que zappé ya ngai. Panier sur kilaka. Lelo de sila atomba miboy. Nzamba pa olinga bimisa mutu musupa ba koma de, ba koma na niveau international. Oh. Mutu na mina ki États-Unis yo qualité. Star azanga base. Star azanga actualité. Ayokani. Na yo kisaki on. Yokani. Yokani de. La français na lobaki ana. Oh lobaki wa nga ba yek ba ko ya Bible ya mbadi. Olobi? Bah mais pas combien de personnes? 2 personnes, 3. Voilà les bâtiments yambaye. Tala. To sarana silate. Au moins même nga Miss Lolo so na kiti tala Paris. Bâtiments yambanga. Po balinga nga na musana salaka. Lazara honnête. Nga laza hypocrite de quoi ba Viviane. Ngala otanga comment vivre pas en place OK nangate kaso mulangeza kate yeso ko banga otanga comment nanga je m'en fous de toi yo za ta yo fula ngate na sila fula manga monza ma fula nga mais yo fula da Viviane na fula na nini no otanga kongo oh mais ya ti ko makambu ngala opesi makambu au contraire no sili se o bien opesi makambu si c'est vraiment si c'est oh tango zoya ko lobake yo sila mais papa, quand Yesu a sexy Lazare, toi qui es malembe. Quand Yesu a sexy Lazare, et à Marazolande, Yesu tika kaka, assez poli, n'enga zabo a sali 3 jours na ma belle, tika. Yesu tant a sexy Lazare. Moni Yesu alobaki. Là c'est pas comment on a commentaire. Déliez-les et laissez-les aller. Si Lazare quoi Yesu a Viviane. A sexy Lazare. Si vous avez un Lazare, vous avez disciple. Autant que vous avez dénier, laissez-les aller. Balongolo na libulu na tombe place aux alaki, babimisio, batinyo siko okende. Bien réfléchi. Oh yaya. Oh moi ça maïele te yaya. Moi ça maïele. Ndala za lokwa bangote aya va na TV ba lobeta ba solo ke balia makasi na ba producteur, a lobeta ba solo ya vie na ya mobulu asala. Tengate. OK. Ngapona yala meme batu sango malamu mutaya vanja lobite fio na zio eloko moko kati na ye. Émission bande baleti na suka na yoki na ngelo wa malonga te. Mutu nyonso to ndenga zaboye aka beta passer na ye ba be na télévision te. Pondemo zana ozo espérer que obala. Tant famille la ba yoka mambo yo loba wana. Au moins que on diminue moins valeur. Moi s'il faut que yo moko bi pesa valeur. Mutu pesa valeur na nzoto na zate. Si vous avez un producteur, un producteur, un Jani. Tant que vous avez un peu de il y a un peu de bambada. Maman s'en va à Jani, pas y a un bambada. Il y a un peu de bambada Jani. Mais maman, vous avez un peu de solo. Na yebite boso ba bogenga pe ba bogela mpese.
Bon, c'est pas bon qu'elle c'est ça vie na biso que dans les réseaux sociaux. Ah. Tant qu'on lingo comme star. Au baro que les qui n'a pas côté mobile moi na so mobile wa teka na cabine. Ba bon qu'elle a un PC, ndak mon mana bébé. Na bébé à 8 mois. Ba bon qu'elle na bébé à 8 mois PC. Bon ma onde comme ça na. Na ba bon qu'elle a un PC ça ça pendant 2 ans. Yemo yebi ndenga tambola ki. Soba tambola ma bete mukilo comme appelle la mutema mabe. Ndela yebeli mao. Na yebi ke mao ça a fait des problèmes té. OK. À moi ça hypocrite. Mais ndela yebeli na mona ka azale fait des problèmes té. Soba bo ngele PC c'est que mutema mabe succès ba yo mata. Babi ka dépense toujours na SB succès wana batwa ko ka ngote. Ibongo loko ba tourna kala yo mona ke zaiba je. Expression mawa pesa biso. Maonda jouaka. OK. Ozomona mutaole la o akotona mawana ye. En tout cas, voilà, merci beaucoup Miss Lolo, Maman Zozona Inde, bonne année, meilleur vena ba coupe nyonso, meilleur vena bino, meilleur vena ba golois toujours continuer, babi mambeza, libato beta lelo baza, Miss Lolo, sortie médiatique, joue la reine, sortie parmi les gens oh yazo kangisa. Aya ko kangisa ya. Batu bakana nga na 2020 ko babaye bakanga nga na ke makala bakatela na ba peine de mort na style lelo na zali mutu musuku ka akati voyage na ya poto ayeka pa kangisa nga ngayo na zali te ya obanga lisute ngala mwana nzaba banga te depuis kala na banga kate so bakangi ngai quand bible lobi na biso na Samuel de la poussière nzamba zo tombola yo pour te faire asseoir avec de grands. Magistrat déjà ça moninga na ngate. 5 ans à campus. À sali droit. Ah moninga na ngate. Soki lelo mwana mwasi ozolo baka okangisa. Ah mbongo afunda batu 4 watangi wana. Yo kasi place la parquet za combien? Te azana ngote ya. Ma kitoko bongo. Asani? Abima kitoko bongo. Kitoko ne laksini. Abwaka mpelengi. Kitoko laksini. Et puis kono ngabaza mobali na ya balaye. Monga la kangiye. Mobali wa balaye mobali ndeni. Mobali naye. Mobali wa balaye azandeni. Mobali kitoko. Na ndena yebeli na lolendo azana ngo. Na yebate ka bimisa mobali lokwa paperi. Diga, quand tu te vois na yebaka ti. Atangelo lobi. Andeni. Okimisa na personne ni nganya. Andeni now. Mais la émission vérité, na zara véridique. Na ndenge ya zaleli, na poids na ye, na lobaka on jour wana. Na poids les fois ministre, fois député là c'est maman puta ba bazin riche. Papa ni kamabe. Azala poids na été. To volé ba faste bananga na yeba ina na mona bisimba bala malonga te. Na ibi mobile ne wa ndobele na ana, na lemba ya ba chargeur. Ya sangani. Kendo kangisanga ya. So kalisi ngala ovana na yo to samba oza to kuta na baso biso na osala ngote. Kangisanga na ke makala. Comme ça na kende kuna ke pole na makala. Yo osaka na ka. Yo ka si so yo yeba na ministre, tingana yo yeba na ministre te. Bala prendre na mtu na bino. Boni boy ko mama. Boni boy. Mutabisi ko linga mbale mpela, eza mpela yimoko. Biso no jiba tie. Eza ino ko bola to ke no tija. Kala lobi ke voter président Fati. Tinde ba kanganga. Bakota changu na zala bino bo. Tinde bakota changu. Mais c'est lobi naza na centre na okanga photo na centre quand que voter président Fati na publier yango. Vous blaguez hein? Tala maman, fais gaffe avec moi. Kieba na nga na yebisi yo. Ko saka na nga mo voter, yo mo saka na nga za camarade lawo. Ngana to tanga place moko. O tanga kuna na bako ngo place zwa ka tela diplôme de tela kufe kuti. Na la 4 personnes au kangisa. Wala mbongo afunda bat na 4 personnes. Wala mbongo. Yo na nos autres triquer na batu pour na $100. Mais papa, ta Judas Iscariote. T'es habillé Kiso, habillé, t'es habillé il y a côté 2024 été. Ah, ya tika balokuta boyeko.
muta longole pela na matonge place pela bane ko tourner ça kina tabi mais Justine a passé un bon côté da ateki le mutu na ofele asale musala bazoba moyembi ya pamba bafuta ise kwanga pamba kwazange loko oliela nango salali futa ndanga bolo wae na mokili baloba moyembi ya zoba bafuta ise kwanga pamba kwazange loko oliela nango ngala ke Dorcas nakende ko triquer yo ndo zabo ata pona $1000 no sangote ata pona $10,000 no salate conscience na ye place vraiment conscience na ye nde reprocher ezangate ya nga conscience na yo te luka conscience na moko reprocher yo et puis abi alinga chérie nono ya linga mobali na mi chérie nono l'équipe Paperik na kitoko boni boyko boni boy boni boy ya linga mobali na mi na chaussure na ceinture c'est Paperik avec mi kitoko a tapé ceinture bien chaussure bien bon pas soda oh bala kay liboso non ayo kangiso pa ngala zembe manyo kesi la somote ngai bisopa nzungu na pas soda funa kati bala mbala soda ya majort mo bala batazaka mbala nanyo ya camionnette moi mo so akufa ya Canal Plus wana ya Canal nini Canal King tanga kufi basali mariage e umete camionnette akufa kala na dit bote camionnette akufa kala kala na oyana photo garçon ya chargeur wana ya mobali rendre za makasi te lokwa ba luka na makambo siko na badoya ba photo mibali na bango asa kana ngate a manipuler ki zengi dai wana wa manipuler ngate ngaba manipuler ngate ngala zaka muta makambo makasi même pas na biso ba yebi omanga na sala période mo 4 ans na so sa papa la ngate wa botinga pa ni bo manali aro ndaku na ko mais on sara nga moi je naza camarade na bilote est-ce que nga promener na bino na tabo na bino nga tabo na bilote moi ça libala bakanga ola baba on va na mibali musobe nga ko moi ça libala te abia za fia soif te abia na kuna Paperik na lobi quand la fille a soif quand la fille a soif ça ne me regarde pas ce n'est pas mon problème problème c'est ça que olinga ki papa non to linga ki été abanika ki été bon le quoi linga ki été abenga pa non kasi gagner pa non plein émission abanga même pela te mame pela te gagner la pa non ya za makaso gagner lo kuté tala mo so do tambola na lemba zo senga batu mo babo kwa baleki yo miss peine ze mataya ya ba passer si bengwa kota sama beli kona yo akutona mobali na ye miss lolo ngala ninga mutatu bola ngati akoti ngam se pengali to confiance toka émission ala linga ngam mutatu bola ngati toka émission non ni to comme inventer toka émission c'est pas bon to temporise toi temporise moi 2024 ba kanga yo mama tala koti 2024 na poser na kufa kuna te natao ya élection magistrat alors que le voter que le kanganga na bengi yo bijou na bengi yo okinga na bengi yo ko sakana ngai te bijou la reine ko sakana na ngati la kebisi yo mama tsanga mafuta te babuzoba ya mlebo kena ko sakana o somo na liste ya buzoba ya mibali ya mnyamba na siko tanga mibali na mibali ya théâtre o marabango ko sakana ngai te tiko mo couple ba tuto na yebiso ko sakana na ngate eza mbala sukola kana biso otanga makam nanga miss ona kata makasi boyini ngani ga betiste nalinga ka betiste mutalo makambo ke yali na chérie no eza mama nani mama pela alors telo kan sa mama pela moi cité ya ngani ni kuna kati aza moi sa mbali etalinga la nini etalinga ina nini yebisanga bia moi cité ya na théâtre toi na ba lesbienne toi na ba PD na yango bossa yango ese loka sikanye koti na théâtre non ni loka kala boni boyeko oh ebita za lesbienne ami yebeli ngala ebita za lesbienne te na vanda kwa nga na la verset biblique ya Lévitique 20 nini 18 22 à 23 soki mutako yoka ngo etali mutu ayoki soka boye etali ye mais ya bia za momi yo bebika za momi za bembe momi soki na Égypte okuta ba momi eba momono to tanga ngo na classe ye eba momono ba te makamolo ba ebite oh
olanda sentiment nde momi aza ebembe momi aza moto oyo babenga momification. Cela veut dire quoi? Neti ba Ramsès bazwa bango bakomisa bango ba momi. Omonde biso tokenda kokunde bembe okunde bembe epola bango siko batia bango ba formule ya makasi oke bako pola te batikala wana soko omoni soke na pyramide na pyramide kuna na nini film ya Egypte to mona momi euta na moto akufa momification yango kotango oyo fozaka soko ozotanga foza attentif kovanda kaka na classe te oyoki mesi alobi mama et papa sont nos parents okakaka bongo te nalobi atanga te nalobi soki ozotanga nalobi bien soki ozotanga il faut comprendre makambo prof azopesa natikala ozala camarade na ye te na yina mpe ye te eloko okaya sala ngai wana alinga teka nga manevre mais ateka nde camarade nde moko manevre mais yaya zela na loye Dorcas nga nayebi ke baolinga baboma Dorcas nayebi kopango nabengi mpe Dorcas yaka na posa na o olinganga so oyoki likambo asala yango 2 fois na matanga mashako ayebi ke baokanela nga babetanga alo mwana mama olayeba te mwana mama olabotama na ye mama moko te papa moko te mwana mama biso de théâtre nandimika alo mwana mama oui omona na matanga te nga bite nga na oya te kuna baokanela pa ma Chantal oyaka na babose batiki na bango balimbisaki yo tovandaki yana na réunion biso yaya nsoka te lokuta na ntango abengi nga na feti na ye ya libala ayebi ke nga na tendresse tozoyokana te atina nga vana moye ekamwisa ngai depuis na yeba ye ata mokolo mote même fête anniversaire na ye abenga nga yango natunaki eba mabala no nyonso bala osobenga nga libala oyo esali elenge obenga nga nde yango nzoka ta yebi ke tendresse olukisa nga nayebi ngo nayebi hérité aza mbala mosantu te nabi boye mama tokokata émission te na 6 explication mpo bato bacomprendre atineli ngai invitation nafali bonga bi invitation bapesi na adresse place fete kozala boye na boye ezalaki na lemba na nini na lemba nini na eloko nini quand riche nga nayebisi ye nafandi nakomika ok teni pembe pembe nakomanda na robe yaya mais tellement la c'est la 6e sens yango faut yokaka voix intérieure faut yokaka ngo nabi na okende te fetcho yo et tricage effectivement ezaki plan na bango songa na kei kuna ndenge bazokisaka moi wana ngape na zoka bongo ya elongi ya pembe display etikala na pota mbasi na elongi na osala ngo te faut protéger display saka mwabi ya kala biso bandundu rateo bazokisa ndundu yele ki chasse bazokisa ndundu tala pota ndundu de kaukano na boyi ala sika nde na nini ana sika ngo échanger nini ma pâte tikali ka bleu na pembe ma pâte changer couleur eza gratte-ciel ya États-Unis longo yawa so limbisi organiser nazana ta ya kolimbisa ite ye pa limbisa ngate omoni yo kolimbisa ngate oki et puis zambala suka so kene misotanga komolanga bino na mo mbo sala nga jeune na sko beta moko mo zali na banda ko beta siko mutu moko e matina mafuta makasi quand vous arrangez là j'ai d'autres chats fouettés non bima douche la temps la tanya wa tala ngai na jitala libanga munene na boli penya nyau ya panzi nyau na si pasa ki ake kufa on est yete boy nan ye mo yeba sheza yeto yete ngala yebite ngala boni nyau na lobi pete ke muta komi nyau merci et mission dans académie mais tu continues ça tu risques de déborder pour déborder bandeko na ba nanga là tellement la colère donc surtout tu continuer mission et on risque à déborder soit et on risque la bimisa ba secret mususu on la bomba la moteur oh bamba ba source ba voyage à bateau au bimisa ngwa bon mon ramu ta voyager mais boyebi source té mais aba fondé pas président Massoum n'a pas payé l'ombre tata langa
masumu tata nga to mama nga to président lobe tata nga to mama nga ba parents nga ba kufa ya mobali papa akufa na 2011 mama kufa na 2012 ana rapport pasa des rapport pas malek na biso to ba yangela ofuna nga lira na ndaka président masumu to ndaka président na kana lia kuna bango baboko langa age funda na na lia ngande la zabo na vivre la poche na bango On continue l'émission. Merci na batutu bolandi. Merci. Aza tellement monté na ebi Miss Lolo bien sûr to continuer ça risque émission oyo qui ma be makasi ero baroya ko tchamo na ba page mama be roza. Mama omonika nde bakataki o wana ya nani oyo leka yaya nde bakata bataki na ba page batala ba page bakoma suke bakangi Miss Lolo solo ke pola kuna na prison ke pola bo sakana na si boye ba Miss Lolo ngote o myo bo nga bo sakana e boye ba su Miss Lolo ngote tala Miss Lolo kala na le lazande morte mobuta sa 32 ans de pouvoir akenda papa la biso kabila sa 18 akei to la mboka fachi beton. Merci beaucoup, merci en tout cas, merci à Roméo. Nous sommes arrivés à la fin et Roméo, 4 émissions, donc écoutez à la prochaine, bye bye.